Pourquoi? Et là, on a bien sur les lobes, Zui, Libaku, Yakolana Masolo, Bolingaka Mingi. Merci na confiance, fidélité. Émission Toloban, émission Boigné, Singelito, Manyola, Matali, Congo, Congo Ngenga, Congo Kenda Liboso. Mais c'est Salami, pas Cardinal Moussengo. Eh bien, Singelito, Sambela, Molimo, la Bongo Mana Kimia, Badbakfagi, na marche, le 31, na le 21, Nekolo Congo démocratique. Singeli va décrisper le climat politique. Ba oba benga ba prisonnier politique ba bima. Katia mutu ya masolo pourquoi alors to kobeta suma ya matali DC à venir nango. Sima ya bokanga mi ya diomi utakala. To ambina to ambi mwamboka Magloire Kasongo, secrétaire général. Ya parti wana na ndé to kotuna emi tuna lelo. Ina nepe uta kondo etenseke dia kufa tina moyo lelo ba kundi ete. Mwamboka Magloire Kasongo mbote. Mbote de Rodrigue. Bande ko bakolanda. Ina ne etenseke dia kufi tina moyo lelo bako kunda ete nzoto vandika na malili mwamboka Magloire Kasongo za na opposition politique école Congo démocratique au sosoli boni posa pe citoyen congolais oza analyste politique école Congo démocratique tongo moni tata akufi tina moyo lelo bako kunda te eko représenter nini toza babantu mwamboka Magloire Kasongo. Bon, jusque là toza vraiment comprendre qu'est-ce qu'il y a au juste, qu'est-ce que eloni ezo sala que non si le loyo papa Etienne akunda mate parce que omoni mutu soki akufi les droits aux ezali ya malamu pona ye ezali ke akundama muntu akufaka te pona avanda nakati ya ba morgue muntu soki akufi il faut ba kunda ye na cimetière o ezali esika na ye ya kopema ya libela mais pona président Etienne Tshisekedi tozali ko regretter tina mo ya lelo o ya kokisi déjà inane nanu bakundi ete pona nini. Il y avait commission mo esalamaki ke ba meka koyoka na pona bakunda mais en tout cas jusque là nan bakundi ka te ce que nous constatons ezali loko ya malamu te pour droit na ezali o ezali que non il faut azonga na mboka bakunda ye na kati ya mboka na ye akufi na mboka ya mupaya il faut azonga pona baya kokunda ye na kati ya mboka na ye droit na ye ezali ya kovanda na kati ya morgue kuna na kati ya mboka ya potote droit na ye ezali que non bazonga na kati ya mboka Congo pour te baye bana kokunda ye et puis peuple congolais a bana ko réserver ba honneur mérité pour na musala oyo asili ko sala na kati ya mboka Congo. Mais blocage va peut-être à niveau famille ou commission et salamaki et si na moya lelo ba pesi place na cimetière ya gombe pour kunda ndeko Etienne Tshisekedi wa mulu ba premier ministre akala parmi ba 13 parlementaires mon amour Magloire Kasongo. Donc on a zako retenir ezali que non le président Etienne Tshisekedi na musala oyo sala na kati ya mboka azako mérité baku akundama na ba honneur na ndenge ya malamu mais structure o basala yi que non pona chapeauter ba organisation tout comme nga za ki membre na kati ya ngote je crois naza na ba détail makasi te oyo ezali ko concourir na situation na kuna mais ce qui est déplorable o ezali na ndenge ya mabe et que ti na moya lelo ndeko Etienne Tshisekedi nanu akundamite yango tozali ko lancer appel na ba autorité mutu na responsabilité o yaye baye bana ko sala ke en tout cas baye to bana ko kunda ndeko Etienne Tshisekedi na ndenge sengeli et puis na kati ya mboka Congo machine à voter babi décrispation climat politique na Congo démocratique accord à Saint-Sylvestre neti silinga la mboka Magloire Kasongo toujours est-ce que sengeli ya solo ba décrisper est-ce que ba sali te mboka Magloire Kasongo omoni problème ya décrispation ezali problème vraiment ya makasi pour ezali komona ke na lelo oyo tous les problèmes ezali autour ya décrispation ya climat politique pour to benga mito kende na ba élection pona okende na ba élection tozali ko senga ete ba élection na tolingi ezala ba élection moko ya malamu ba élection mo ezali crédible ba élection mo oyo kozala accepté par tous ba élection mo oyo ekozala na moins de contestation pour to ebike omoni na matière ya ba élection ba contestation ezanga raté mais tant que vous travaillez dans la élection, il faut que ezala na moins de contestation possible parce que tous allez dans le cadre de la démocratie. Il faut que tout le monde aille s'impliquer pour être l'élection ça va condition malam. Nayango tout ça là qui accord il y a Saint-Sylvestre accord ezala qui signé na ba parti nyon surtout et puis accord et puis ça qui cadre ya malam pour être to ba na ba élection dans de très très bonnes conditions. Accord est fixé période même il y a ba élection ndenge ngai salama accord est fixé la période préélectorale où il y a avant de côté de l'élection situation est décrispée mais le situation de décrispation est salamité pour au moins il y a accord où tu signeras à niveau ya Senko accord wana kuna na chapitre 5 il y a décrispation pour parler le même membre de décrispation bah tant considérer que non décrispation et salami ya solo la kati ya mboka
Mais tous allez surpris. Par le balabino que non, décrispation salami. Oyo kababimisi mutumoro boyo comme on a eu mutombo, mutumoro boyo qui comme nini to éviter. Mais et pourtant accord tout le monde a signé. Et lobby clairement batu oyo bazali comme détenu emblématique. Ba condition oyo les sengeli et salama peut être considéré que ezali décrispation politique et salamité. Na yango nous allons considérer que jusqu'à présent l'accord ya Saint-Sylvestre ezali nanu appliqué na ndenge sengélité et nous allons considérer que accord wana et bana cause la respecter pour permettre biso to kene na ba élection dans de très bonnes conditions. Respecter aussi dans le contexte nini faut pas nommer comme tu ya limité ndé ba zupé ba poni mutu suna 500 ndé accord eza respecter moi mboka maklocation. C'est question ya nomination ya mututé omoni ezali mikanda ba to bo signer tant bo signer mikanda il faut que ba kenom kana auto signer ezali ko bala biso makambu songolo pakala et bino ba to bo signer yango et puis na niveau ya Senko kuna ba o bazala kuna. Ce sont des hauts cadres ya mboka na biso. Ce sont des intellectuels, des professeurs d'université, des avocats. Bangoni surtout bazala kuna na kati ya Senko. Bas tangi mikanda ndenge salamaki ba komi ba makambu que non voilà nous voulons les élections. Mais élections il fait za la apaiser. Na kati ya apaisement ya situation na kuna on a fixé quand même certaines conditions que non et salama. Mais tout le monde dit que non la carte ezala que le col a brillé et puis mutna mutu alingaki a intérêt nous voulons les élections bien sûr mais ezala na cadre moko ezali décrispé. Vous allez constater que non, même au niveau ya mboka ya décrispé, on a décrispation faut ba muyambo abima, ba assainir milieu politique, ba tika botamo na banzela, ata ba ko kufa. Diomi abima, 8 mulunga abima de décrispation pour na bino ya ngwana na opposition politique ko ko. Mais décrispation autre allez ko inventer décrispation té. Vous allez ko senga décrispation na ndenge oyoyo ba na niveau ya accord et salamaki. Na ndenge mikanda et signamaki et puis ba oyo il fallait ki ba décrisper situation na bango. Principalement détenus emblématiques ils allaient qui situation ils allaient qui clair et puis après étude il y a dossier à moi quand même na niveau ya Seniko kuna bayi ko koma ba kombo na bango po omonike na kati ya commission na kuna batu ya majorité présidentielle bazalaki batu ya opposition bazalaki batu ya société civile bazalaki batu nyoso tu wana bakutanaki basangani bayebi que non mutu oyo selon kanae il faut azali prisonnier emblématique. Il faut abimanakati ya boloko. Mutu oyo il faut ba libérer les situations na yekuna. O azali na mboka boye, il faut azonga na mboka pona aya osala musala. Biso tuana ezalaki après une étude, oyo salamaki na niveau ya commission na niveau ya Senko et osala que non ba parti nyonso tu ba yeko ti ya mikolo to na bango na kati ya mukanda oyo to bengi accord ya Saint-Sylvestre. Lokola makambo ezalaki clairement na kati ya accord wana kuna nazomona yango na ndenge ya mabe que le na makambo oyo bokomi kombo clairement ils ont aussi une interprétation alors bolingi boko créer comme le ya interprétation ils ont kanisa que non na kati ya mboka na biso faut te ba kozala respect ya mibeko ya respect ya ba engagement oyo tozali kozwa soki tozwi engagement to signer que non il faut to sala eloko boye soki ezali clair je vois très mal que non mutu aya balobi na yo elambola te ezali ya couleur ya mwindu muta alobana que non ezali ya bleu parce que ezali un peu sombre ezali malamuté. Je pense que la situation de décrispation politique en Mboka na biso ezali problème moko très simple. Ils ont dépend de la volonté à batu pour texte sur la décrispation dans chapitre 5 y accord ezali très clair. Et lobini ne tani ba kombo ya batu ba lobi que non ba voilà ndeko dio minonga là il faut abima ndeko Jacques Muyambo batangi ba kombo o batanga ki tsoto kuna que non il fallait batala basala ba condition na kuna pour permettre que non situation de décrispation ezala clairement. Oui bi to que na élection. Dans le cadre de l'élection, il faut se sentir à l'aise pour participer à l'élection. Dans l'élection, il y a un problème de libération des détenus politiques. Il y a un problème où il y a un parti politique où il s'est dédoublé. Bon, il y a une élection de réunion. Or, il faut il faut régler. Je crois que le gouvernement a une charge de régler le problème. Et bongi basa la nyonso. Pour être situation est à la décrisper dans son ensemble parce que tout le monde a d'aller au ganga to lingi ba élection c'est bien beau mais il faut linga ba élection à mon côté il faut linga ba élection et ça la manandenge y a ba acte mais enrôlement c'est si mon mboka to que na peut-être le parlement faut voter loi répartition ba siège faut pas ça s'occuper refond affiché maram to que malé machine peut voter mon mboka ma gloire kasson bon agiter pour nani au moni le problème c'est quoi et ça makambo ça ba na deux phases. Na phase politique, na phase technique au Seigneur Azali Kosala. Nous allons accentuer beaucoup plus dans le sens politique. Pour au moins Seigneur Azali organe technique.
seni azako dépendre na ba politicien ba élection ezali likambu ya ba politicien de bazali ba acteur ba onde bazali ko consommer na peuple likambu ya ba élection ezali seni ba président seni aza candidat na élection te président seni asa la campagne électorale te ye azali kuna comme autorité azali ko organiser service technique pour accompagner les politiciens na peuple congolais na carte ya ba élection. Alors les ceux qui que non peuple congolais na ba politiciens ba bazali ba candidat nanu ba endosser nanu ba yambi programme maramuso o seni azali ko salate omoni que toko kena ba élection na ndenge ya malamu te po seni akendaka na kinga sanité akendaka boye pona battre campagne te bato bakendaka ezali ba politiciens et ils doivent se sentir il faut pas na kati ya sécurité ceux qui bakei na ba descente pona osala ba campagne na bango. Alors na cadre ya nyonso tout wana o ezali makambo ezali beaucoup plus politique yango accord le baki que non situation il fait la décrisper po moto na moto ayeba na kozala à l'aise na tangu ya ba campagne na tangu ya ba élection na tangu ya ba opération nyonso moto na moto ayeba na ko se sentir libre na oye akosala po na campagne électorale na ye. Alors ceux qui ont une salamité climat de confiance déjà pour la CENI et la nous m'a monté. Mais sous restructuration à CENI, babinanga azo aspirer confiance dans l'acteur politique et démocratique. Est-ce que ça seulement moi ma gloire nanga opposition de cela tant on se crier que non tous la confiance il y a nanga à niveau ya CENI. Mais au-delà de ça, tout le que non na ndenge accord que non il faut chaque composante au yatinda mutu na niveau ya CENI akoki ko changer mutu o yatinda na cadre ya ko sécuriser on tant que ça élection tout le monde a crié oh tricherie c'est bien beau mais ce que mutu na mutu faut alinga tant azo ke na élection azala éveillé à se rassurer que non nazo ke na élection là ezala malamu résultat oyo ekobima ekozala réellement résultat oyo et salami na niveau ya ba secrétaire ya ba opération ya vote ozomona maintenant olinga te que lelo oyo ngana kei na ba élection résultat oyo gobima nazana nous convaincu na yango te ba oyo bazali kuna ba traçamé ozomona ba on ba suspect jamais na koyo kolinga na ke na ba élection dans ces conditions là c'est pour aller échouer lamentablement ce qui n'est pas bon parce que ce qu'on dit derrière que notre crédibilité et égalité transparence et égalité. Alors je vois très mal que non onima aucune élection dans ces conditions qui est belé azali kaka na hôpital azali sous contrôle médical. Vous allez comment yo azali wana il faut vivre au salamon mouvement mais vous allez sous contrôle. Mikolonyon so azali appelé à cause tonga azali appelé à cause kisi pour permettre à se maintenir un peu pour à vivre. Pour ceux qui azali écouter ngona te mais l'autre bali comme sous pour notre président Eugène Diombi Ndongala. Bon décrispation au besitolo décrispation singale on de Dieu m'a gagné procès est-ce que ça solo teza lokuta mambo oyebi makambo ya procès à l'honorable Eugène Diombi Ndongala oyebi ke ba condamné na Congo dans ba condition où tout le monde a critiqué oh asala 10 ans na kati ya boloko accueilli na niveau ya Nations Unies oyebi ke biso tozali membre ya Nations Unies ezali na ba structure nango oyo eveaka na respect ya droit de l'homme asali recours na yekuna kuna soki mutu akati ya Congo babengisi mutu oyo yo fundi aye bayebisi makambo oyo fundelie yepe à répondre na yango nde boye salamaki na l'honorable Diomi na niveau ya Nations Unies basambi République démocratique du Congo apesi ba argument na ye a justifier situation ya l'honorable Diomi ndenge zalaki ndenge zalaki condamné ndenge zalaki mais na niveau ya droit de l'homme pour les Nations Unies baye komona ke ndenge makambo salamaki zalaki bongo te il fallait annuler décision wana ba libérer ndeko Diomi et puis na biloko na ye oyebe baki il faut baye bala ko indemniser ne balobaka na lopoto baye bala ko futa ye parce que gouvernement Congo démocratique a saliango po bango kuna yobi ba ko la ko ba condamné ba bi que non gouvernement congolais aye bala ko libérer l'honorable Diomi ba rendre décision ba notifier gouvernement mais si le gouvernement azali ko salelo ko moté ko tanakati ya comité conseil ya droit de l'homme ya Nations Unies et le autre commis membre ya conseil ya droit de l'homme ya Nations Unies conseil wana nde mutu ezoki mikano ke babimisa l'honorable Diomi mais le biso ba congolais te commis membre ya conseil ya droit de l'homme ya Nations Unies. Alors on moni o ba na ezali paradoxal
même kuna tant to kende poto bana ko siéger bokoloba nini que non ngai décision oyo bino borandaki awa ngana boya na ngai ko appliquer na kati ya mboka na ngai parce que omoni ekozala un peu iloko ya mabe ya lokumu te pona mboka na biso humiliation ngana lobi on mettre Magloire Kasongo bon wana yo lobi mais ekozala iloko bala mte po yo kei ko siéger na kati ya structure moko oyo mo structure moko mboka moko de la droit de l'homme te obimisa mutu songolo pona ke non ndenge bosalaka bosamisaka ezalaka malamu te bino bobimisa te lelo oyo bino bokei po bokende kosala kuna ntango bosala kuna bokobanda kozwa mpe bamikano oyo banda kolinga bo impose yango na bamboka mosusu estce na bamboka wana kuna bakobanda kondima mikano oyo bino bokosala parce que bosala na kati kuna parce que bino moko ntango bapesaka bino bosala yango bosalaka te donc ezali lokola mutu ozali koloba na moninga kolia eloko boye te po ezalaka mabe mais yo moko oza kolia yango eza malamu te tokanisi ke no gouvernement ya Congo tozali kosenga ntango nyonso honorable Eugène Diomi azali parmi ba oyo ifalaki babimisa bango mpona cadre ya décrispation. Honorable Eugène Diomi asili kozwa décision à niveau ya conseil ya droit de l'homme ya Nations Unies oyo esengi ke non abima. Pourquoi kobimisa ete mutu oyo bamikanda bamakambo nyonso ezali kokende na faveur na ye mpona ayeba na kobima. Tozali kosenga na gouvernement ya oyo ezali problème concerné gouvernement bayeba na ko finaliser dossier ya l'honorable Eugène Diomi Ndongala pour présence na kati ya boloko ezali sous justifier malamu te et en plus de ça azali malade lokola mutu azali malade asali plus de 5 ans na kati ya boloko ezali likambo ya bana oyo ye atikaka bazalaka nanu mike bakomi lelo mikolo pona nini azaka na kati ya boloko azali privé na ozala mwasi na ye bana na ye ayebi ndenge bamona na bango te pendant plus de 5 ans ezali likambo moko ya pasi tozali bato lokola asali déjà plus de 5 ans et que bamikanda nyonso tout ya droit de l'homme ya accord esengi que non abimi pourquoi balingo bimisa l'honorable Eugène Diomi bon ce qu'on sentait à partir zandeni ah pe bon moi vice ministre na bino ça veut dire pas ça ba cotisation na moi mboka Magloire Kasongo secrétaire général ya DC singili ba imboka ba eba bon vice ministre na bino Frédéric Kita est-ce que après ça peut ba cotisation parti na biso ezali ko fonctionner normalement démocratie chrétienne ezali mikolo yokuti ezali koya lisusu makasi kolela ndeni mwana mboka ba adhésion ngana zala so na kei na vandi na siège na biso ozomona yo moko batu ndenge bazo kokota pona volontairement bazo koya ko adhérer na kati ya parti et puis ba coup de fil ngana zo katango nyonso ke no zomona ba encouragement batu oyo bazali motivé pona ko na ba province par-ci par-là ozomona ke non batu baza tellement motivé que non bazonga na kati ya démocratie chrétienne pour être ba comprendre que non ezali parti ya munene ezali parti oyo ezali vraiment ko incarner espoir ya kati ya mboka na biso na yango parti ezali malamu et puis nazali tango nyonso invité même ko kende ko sala tournée na ba district ya mboka na biso awa pona ko kende ko assister na ba adhésion moni ba base bazali ko organiser ba adhésion ba bengi ya batu ebele nazali ko kende pona ko kende ko babi secrétaire général il faut oya quand même o assister na adhésion na biso bien que ba msusu bazo oya ba signer ba acte adhésion ba vandi mais alors c'est que non na kawana pour assister na badésion na bango nazali ko sala régulièrement ce qui va bengi singa na ba cotisation na bino ndeko kita pa ko pesa mission na ye pona cotisation ya parti ba membre ba pesaka ndeko kita azali susu azali membre ya démocratie chrétienne société asi alongwa na yoka ke basala parti na bango bon ça c'est son droit oyebi ke na Congo ce qui mutu azali susu na ba azali ko partager na bino ba vision moko société akakoyi ko kene na ye ezali belé tozali gouvernement o ezali ya mboka Congo awa ezali na ba oyo ba komi ba ministre belé ba kimi ba parti na bango bazalaki na yango pona ba estimer que non pour nous il faut tokota na gouvernement tokende ba kei en marge na décision oyo parti il est libre de partir mais sera kei parti ezali ko continuer et puis vision ya parti etikali les mêmes ils ont continuer ndenge tozali ko sala donc activité suka ya DC ezali ko ni mona mboka Magloire Kasongo bosala kiango o bosali no redynamisation ba bambra sikaba ko ya ezaki quand mona mboka c'est activité za la régulièrement chaque jour activité ne sona sisi ah na zo kenesko réunion ya parti réunion na ba base nazali ah ne nazali ah parce que na oto ba coup de fil ya ba délégation ba militant ya Kaluka baza ko benga fala kitakuna pe to kende ko aswa ba structure ya biso ya kati ya parti donc parti ezali na ba période ya ba activité te pour tozali chaque jour tozali en activité tozali chaque jour en mouvement pour d'ailleurs ezoko zo moi tamingi
pour na ozo kabola musala na ngai na parti mais na za ko sala nyonso na ba quand même ko ajuster pour être bana ko maximiser ba effort na biso pour na redynamisation ya démocratie chrétienne. Donc tu allez ko kende na ndenge ya malamu et na mikolo mizali ko ya tant que ko tala kati ba élection c'est ça après pour na ko kende ba élection démocratie chrétienne tu allez Diomina Boloko candidat présidentiel na mapona miakala. Diomina Boloko candidat président Ngosili Koloba ya on allez ko bunda ete Diomindo ngala il faut abima to lingi ba élection mais ba élection et ça na cadre ya accord ya Saint-Sylvestre bobo machine à voter kende na ba élection bien sûr mais na condition que accord est à appliquer pour ebi accord et le but que non to ke na ba élection c'est bien beau to limite to ke na élection na ndenge accord et sengi que non ba sala de crispation politique ba bimisa ba prisonnier politique na ba misusu et sengi yango il faut ba sala yango pe alors le ba tata moko zo ina sengi surtout sengi que non accord et sengi que non ba de crisper situation to ke pe na ba élection alors to zali ko kantaka c'est juste que non ceux qui to lingi to ke réellement na ba kati ba élection il faut pas appliquer chapitre 5 et accord et sengi que non il faut pas décrisper situation toutefois on a biso de démocratie chrétienne toutefois ceux qui ba décrisper situation te to ko kende na ba élection te pour élection ezali na chapitre moko ya accord de crispation pardon ezali na chapitre moko o ezali na kati ya ba accord auto salaki élection ezali na kati ya accord alors to ko sala deux poids deux mesures te pour appliquer ba élection sans que boye ba ko sala de crispation pour nyon surtout ezali na kati ya accord ya Saint-Sylvestre ya on moni même na niveau ya ba parti ba partenaire na biso ya niveau ya international ya niveau ya likolo na niveau ya bamboka bapaya bazali ko senga que il faut to ba ko sala de crispation ya situation politique ya kati ya mboka na biso pour bango basi ba comprendre que non il faut to que na de crispation pour la élection na parti ba doublon de to lo bakana bo suka ndendo ça veut dire surtout bona inadef ya Christian Mondo bona inadef o ba doubla bango bona IDP so ya limité bona IDP lo seke est-ce que DCB no ba de doubler no ko ne ba biso to zali de to tia structure na biso nous pensons que mutu oya ko ya aya de doubler je ne sais pas ce que a ou de la wapi pour ba banda démocratie chrétienne na ndenge ya kala bazala parti musu ba kenda ba sika de doubler te mais ba de doubler nous pensons que non ezali problème na bango mais ba parti oyo ebani que non ezali ba parti ya solo oyo ezali ba parti ezali oyo benga ba original et ebani nango ezali likambo ya ko douter ba oyo eko dédoubler et ebani alors je crois s'il faut ko dédoubler ba ebi que non oyo ezali na cadre ya dédoublement ya onde il faut ekoya pour au moins même na niveau ya na ndenge ya mibeko baloba que non ceux qui par exemple mutu bosali soit arrêté oyo ezi mibeko que non mutu boye asal pour na koya koloba que non arrêter mususu eye ko longola arrêter wana kuna il faut arrêter oyo ko ya wana ezala oyo abengi ba disposition abrogatoire c'est-à-dire et abroger et annuler oyo ezaki ya liboso et puis yango eye ekomi ko exister mais pour autant que ba parti oyo ya liboso existaka ezali annulé te yo oye au créer parti na yo pona oya ko bibakisa malikolo ya owana kuna je crois la conséquence est claire même en droit on va considérer que non owana eye ko se superposer si parti oyo ezali ko exister son sort ezali il faut batia yango libanda po eye ya ko tia trouble mais na kati ya démocratie chrétienne situation wana tu ko connaître yango te nous allons à l'aise tu ko kende tu ko redynamiser parti na biso tu allons ko kende malamu et puis na mikolo mizali ko ya ceux qui va décrisper situation on a tous na kati ya élection au Congo ka force ya démocratie chrétienne na ndenge to ko participer très activement à l'élection et puis résultat yo au Congo na po nous allons na kati ya parti mo ezali populaire maître Magua mais c'est salami pendant ba donc faire le 31 décembre na ba donc faire le 21 au sosoli boni est-ce que sengeli to kendeka de mort à mort bio sengeli table ronde moko salama pendant ko solo ko pesa mo ba signaux moko favorable pour élection bena et apaiser le climat économique démocratique. Mais tu as une élection. Moi, je vais tourner autour de l'accord de Saint-Sylvestre. L'accord, on a cadre moko idéal, cadre moko ya malamu pour Namboka na biso. Pour ce que on a une revendication, il y a des qui tangent salaki que non, banda ba marche. Il faut situation ezala décrisper. Alors, décrispation est dans le cadre ba inventante. Il y a un cadre ya mibeko mikanda oyo esinyama ke ya accord. Mais ce qui balobi na bino que non bosinya mikanda il faut que décrisper la situation. Bino boboy ko décrisper.
Alors on doit vous faire pression pour vous décrisper. Il faut vous faire pression pour vous évoluer. Parce que ceux qui ont allé à la pongi, ils sont allés à la pongi, il faut situation à décrisper parce que tout tourne autour, il y a accord, il y a Saint-Sylvestre. Ceux qui, à disposition, il y a accord, ils allaient qui respecter, Nandenge et Sengelaki, les lots, na crise autour na yangote. Crise ezali pona accord et signamé, accord ezali qui clair na makambu. Mais si accord yobi ezali ba respectant on te faut accord ba appliquant constitution na biso parce que tu es en état de siège, ou tu es en état d'urgence, population zo ebate. Kasi yangote yango siko que non ba biso ba ya opposition tozo senga que non to lingi kimia ezala na mboka to lingi ba élection sala ma ndenge ya malamu po tozali kozela oyo to bengi alternance ya pouvoir. Que non to kota ba élection te ba quand même koyeba que non mo konti boya zala ki ye alongwe mususu ya sikape aye na kimia nyonso to koti na phase mususu ya on tozali kozela. Mais on doit nous faciliter cette tâche là que non to kena ba élection na ndenge ya bien pour peuple azali comme on n'a pas si peuple azali na posa à vivre paisiblement. Oyo ezali ko sala matesi na mboka ya mokolo ya lelo ya on to lingi que non to kota na cadre ya respect ya accord to kena na ba élection na ndenge accord esengaki po toyeba na kozwa bakonzi oyo bakoya pona kokonduire mboka na ndenge ya kimia omoni ezala même malamu kelelo oyo boyebi ke na voilà il y a eu élection mutu ba zongi oyo ba tikali pe c'est bon bazokutana bazosala mwa oyo akomi lokola sage ya kati ya mboka oyo akomi lokola boye na boye moni esa bana ba États-Unis kuna ezali loko moko ya malamu na kati ya mboka na biso mais tolingi ke non tokutana alternance na ndenge ya malamu na ndenge ya kimia la main dans la main nous les Congolais tokutana kati ya alternance. Moi, je suis na suka masola pour aller mais coopération entre le Congo démocratique naba noko ba bieza tandi nde baba kota ali français kota lobi na okanga maison sengen kota bi na kati coopération est-ce que ça montre que nos histoire et que se répéter moi mboka magloration histoire ça va se répéter moni baloba que non histoire ça va pour permettre ba tubaye banako bon ça à venir mais ce qui histoire ça va la kisayo makambo que ça venir bon je ne sais pas comment dire mais mutunyo surtout il faut que non histoire et allait pour permettre à batoué banako bon ça à venir na biso o les gars kala teba nako tala qu'est-ce qui s'était passé pour te corriger à venir et que ne malamu niveau de coopération tout le monde qui crise est commis ya makasi ba o bazali ko ça diplomatie ba yebi qu'est-ce qui se passe réellement par rapport à yango mais surtout lingi que non mboka ezala kimia to lingi que non peuple a vivre na ndenge ya kimia na ndenge ya malamu pour peuple azali na posa ya ko vivre na ndenge ya malamu azali na posa vivre na ndenge ya malamu alingi a vivre na ba conditions ya kitoko alingi azala na kimia wala ne ezali oyo peuple azali kozela ba biloko ya crise boye na boete to lingi peuple a vivre na ndenge ya malamu ya on tozali ko senga tango nyonso que non tokende na kati ya accord tokende ba élection na ndenge ya kimia po tozana posa ya kimia na kati ya mboka na biso omoni kimia na mboka na biso ezali ko reposer kaka si respect ya accord po tokende na élection na ndenge ya malamu po ba ba respect ya accord ezalaka appliquer ezalaka boye na boye ba appliquer accord ndenge sengelaki ezala appliquer te yango aujourd'hui il y a un problème ceux qui ezalaka appliquer ndenge sengelaka ezala appliquer lelo oyo problème yango ezala ta mokote maître magwaka c'est nini ya suka ya émission pourquoi là bon message ezali que non tozali na posa ya kimia na kati ya mboka tozali na posa ya ba élection oyo ezali na kati ya transparence ya makasi pona kokota ba élection na kuna tozali kosenga ete climat politique ezala décrispé c'est-à-dire baye bana ko respecter chapitre 5 ya accord ya Saint-Sylvestre ninge sele kosenga que non baye azali kosala oyo azali kosala azali organe technique c'est ni peut se laisser influencer par la dynamique politique pour politique nezali bactéria nani ya ba élection alors siko to lingi que non c'est ni na politique to ba kozala na liloba c'est moko donc c'est ni ebongi azala mato ya koyoka o politique ezali kosenga po musala ezali kosala ezali pona yete ezali pona mbu na ndenge o ezali ko tia ba politique na kimia pona lobby tozala na ba contestation ebelete po to lingi to sa ba élection o ezala na contestation te et ça va dans de très très bonnes conditions na climat moko ya kimia o to bengi climat apaisé ya ngomso to lingi que notre sala élection dans ces conditions là-bas et puis tozali ko senga que non na cadre ya biso na ndenge ya démocratie chrétienne
oyo bazali na kati ya mboka mpaya bayebana kozonga bayebana korespecte chapitre wana kuna mpo yango mboka mokili mobimba ezali kosenga ke non chapitre wana ezala respecte soki barespecte chapitre wana kuna je crois on va évoluer calmement et puis tokokota na baélection démocratique na ndenge ya kimia. Toambaki Magloire Kassongo, secrétaire général, il y a DC, parti cher, il y a Ejon Diomindongala, Nayende, Tosuki si émission pour quoi la participation en climat politique, Sengil ba Diomi Babima, pour Babi. Alors bien te bali malamo, Sengil ba Mouyambo Babi, mais Sengil ba Witu Moulongo Babima, Sengil ba Tubali Banaba, Bazon école Congo démocratique, pour tout ça, ma première mot européen c'est Lengi, ma première mot au Sala Kitoko, vous savez, merci Mingi Nasulembo, merci, la Bino Banso Kimi en Colonna, Botama Bino na Lisanga, na Bokaninde Congo Komata, au revoir.